de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Na Deutéronome, chapitre 17, verset 15 à 20. Tukutanga yango na kombo na Yesu. Makumi elobi nini yao. Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère, mais qui n'ait pas un grand nombre de chevaux et qui ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là, qui n'est pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il prenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances au-dessus de ses frères, et qui ne se détourne de ce commandement, ni à droite, ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. Amen.
kotosa liloba na ye. Yawe akosepela na oyo akotosa liloba na ye. Akosepela na elongi na motu te. Akosepela na bilamba na motu te. Akosepela na motu te. Akosepela na oyo akolenga na ngai na Nzambe na bino. Likolo na se na maboko na ye. Eza mpona kosala veye te. Mpona kosala jeune te. Kasi kotosa liloba na Yawe. Okomona nkembo na ye. Po ete ye asali ndenge wana. Amen. Amen. Ete Yawe na bibele nde moto atiaki mokonzi kati na mokili. Bokonzi euti na Nzambe. Nzambe nde alingaki te bokonzi ezala po ete azali Nzambe ya sembo ya molongo, Dieu de l'ordre. Yango wana a institué bokonzi kati na mokili. Nde soko tokotala malamu kati na makomi masantu, eyebisami polele te ndenge Nzambe asalelaki mokili na ye, ndenge alingaki yango ezalaki yango te. Ezalaki oyo bato bayaki kokomisa Nzambe te po ete apesa bakonzi. Amen. Amen. Yawe na bibele azalaki kotambwisa mokili na ye kati na moto ye aponi. Babengi ye moto na Nzambe, momoni, profete. Yawe akopesa ye makambo na ye po ete ye aya akopesa na libota. Ndenge asalaki kati na Mose. Ndenge asali kati na Yosua. Ndenge asali na bao mosusu nyonso. Ndenge ayei kosala na Samuel. Kasi bana ya Israele tango batamboli kolongwa na mokili ya Egypte kokenda na mboka na bilaka. Tango bazokende kuna babandi kovanda, mitema na bango ebandi kolenga na makambo na mokili. Mitema na bango elongwi, elike na bango elongwi epai na Yawe Nzambe na bango, balingi bamekola pe maboto ya mokili. Oyo maboto Yawe atumbolaki bango po ete babebisaki. Bayei kotuna mosakoli Samuel, oye moko azaki kokamba libota. Balobi tala yo, okomi mobange. Yo lingi okufa. Bana oyo boti tozo mona te bazo tambwisa malamu te. Biso tolingi sima na yo tozwa pe mokonzi lokola maboto biso tomoni tozwi bango bazana bokonzi. Amen. Amen. Tokotanga makomi masantu mazana mukanda ya 1 Samuel. Makomi masantu matatula miboyi. Bongo mibange nyonso na Israel. Bayanga kimpe bayaki na Samuel epai na Lama. Balobaki na ye ete tala osili kokoma mobange pe bana na yo bakotambolaka na nzela na yo te. Bongo ponela biso mokonzi oyo akosambisaka biso lukula ekosalamaka na mabota mosusu. Nde likambo yango esepelisaki Samuel te. Wana elobaki na bango ete pesa biso mokonzi ete asambisa biso. Pe Samuel abondelaki Yawe. Yawe alobaki na Samuel ete yoka mongongo na bato mpe makambo nyonso mazali bango koloba na yo. Mpo ete bazali koboya yote kasi bazali koboya ngai ete nazala mokonzi likolo na bango lisusu te. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent: voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir ceux qui disaient: donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel: écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira.
car ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi qui rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Amen. Lokola ye asalaka nyonso po ete moto azwa malamu. Lokola ye baprojet na ye nyonso ezali kaka mpona malamu ya moto. Po ete makomi masatu mpe etatoli bongo. Elobi nyonso toyebi ete nyonso ekosalema mpona malamu na bao balingi Nzambe. Tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Ezala pasi, ezala nini, soki ozali kotosa makambo na Nzambe, kolinga Nzambe, nyonso ekoleka kati na yo, kobetaka mabaku te, suka na yango Nzambe abongisaka kaka po na yo. Po alobi suka na makambo eleki ebandela malamu. Yango wana Yawe na Bibele amoni te représentant na ye moto na Nzambe Samuel ayoki pasi alobi bino bolingi susu Yawe atambwisa bino kwa mokonzi na ete ayebisaka ngai nalobela bino bolingi kaka makambo na mabota ya bapaya oyo kutu Yawe asepeli na bango te po ete basalaki makambo mabe pe alongoli bango abuki bango ete bino bozwa mokili wana. Yawe na mawa ndenge touti koyemba Nzambe na mawa Nzambe na ngolu alobi Samuel vandanye babwaki yote babwaki ndengai kasi nakopesa bango yebisa bango bakozwa mokonzi nde bayeba ete mokonzi akozala na badroit na ye esengeli na biso totosaka bakonzi po ete Nzambe nde ati bango wana kasi Nzambe ayebisaki na bakonzi mokonzi aponama na Yawe. Amen. Ezala po Yawe nde ati mokonzi na mokili esengeleki bakonzi baponama na Yawe. Baponama ndenge nini? Moto na Nzambe akenda kopona mokonzi po ete Nzambe akoyebisa makambo yende moto akokenda opakula mokonzi. Moto na mokonzi soki ayoki maloba po ete bokonzi euti na Nzambe, Nzambe ayapakoli ye bokonzi a partir ya maloba ya moto na ye, esengeli nyonso ekobima epai na moto na Nzambe mosakoli mokonzi andima yango po ete ezali volonté na Nzambe. Lelo oyo makambo ezali susu boye te, mokili ewela na katango nyonso bandimi te basosoli te, basosoli liloba na Yawe na Bibele te. Mokili bamoni yango lokola bolema ndenge boyoki ete bolingo na Yawe Nzambe tata kati na moto ezali bolema mpona bato na mokili basosolaka te po ete miso na bango etalaka kaka mosuni, po ete mitema na bango ekolenga na mosolo, ezolenga na makambo ya mokili, babosani likambo ya solo. Ete likambo ya solo, likambo ya litomba ezali oyo ekomona na kate, ezali nde oyo ezali emona na kate na mokili mosusu. Yango wana Yawe na Bibele ye koyebisa lelo kati na libota oyo basa sosoli ye alobi mokonzi akoponama ezala mopaya te. Amen. Po ete mopaya ayebi makambo na bino te akomemela bino makambo ya bapaya, makambo ya banzambe mosusu, makambo ya ndenge na ndenge akoya akotia kati na bino. Lokola pe yaza mokonzi akoimpose bino bokotambola kaka wana bokobebisama. Bokopona mokonzi ezala mopaya te, ezala moto kati na bino. Po ete mokonzi azali pe frère aza moko kati na biso, ata soki tosali election atoponi mokonzi azaka kati na biso te. Yango wana Yawe na Bibele te soki akozala na bambalata mingi bachar bavoiture babiloko ya mokili atondi na yango akomona isusu yo frère lokola moto te okokoma eloko liboso na ye. Akozala lisusu na molingo ya bozalani te ndako na ye akokoma chien méchant boso omoni chien azosala ndako na mokili ati na porte obi chien méchant mbo asa tongi ndako ya amilongoli kolo na ndako obi ndako iya mbwa abi kokota te chien méchant ndako mabe mbwa mabe awa mbwa asa tongi mokolo nini oyebi te mbwa wana kolia nayo. Yango wana Yawe na Bibele alobi ete mokonzi azalaka na biloko ebele te po biloko ya mokili ebendaka motema na moto elongolaka bolingo ya mozalani kati na moto. Tala bato na mokili biseka nyonso na baotokola na voiture balobi nini bozwi epesi boka mokonzi keba ezaka mokonzi monene ya kaisala te yo tata na libota ipe mokonzi. Amen. Amen.
batatulami boye kotia motema na makambo na nzutu ekoyesa bubele kufa nde kotia motema na makambo na molimo ekoyesa bomoi mpe kimia mpo ete motema motiami epai na nzoto ezali moi na nzambe eyebi kotosa mibeko na nzambe te ekoki mpe kosalaka boye te. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'il ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le paie même pas. Nguya molimo nsantu ekiteli biso tozali nde bato na molimo tozali bato na kotia motema na biso na makambo na nzoto te ndenge oyoki wana te kotia miso na motema na makambo na nzoto ekopesa nde libebi biso tokomi nde bato na molimo libota ya molimo oyo likabo monene ya nzambe ekiti kati na biso yango wana biso tokolanda makambo ya molimo ndeme makambo eza polele alobi botambola na molimo kopesaka posa na nzoto nzela te po ete posa na nzoto ekobundanaka na posa na molimo yango bino boza nde libota lisantu libota nguya na yawe ekiti nguya wana eyaka mpo na makambo na mokili te nguya wana eyaka mpo na kopesa moto bososoli ndenge aza na mokili nguya wana eyaka mpo na kopesa discernement kati na moto po ete atambola na liloba na yawe liloba wana ezaka likambo moko po ete mwana na nzambe ayaki na mokili alobi kati na mibeko nyonso oyo Mose apesaki ezali nyonso kati na mobeko moko ete olinga nzambe na motema mobimba na mayele nyonso na bozwi nyonso na mpiko nyonso lokola pe amonanaka te asali moto na olenge na ye linga mozalani na yo yango wana libota oyo nde libota oyo nguya wana ese ekiti esengeli libota yango batambola na lobanzo na nzoto te kasi batambola na lobanzo na molimo. Amen. Bizaleli ya molimo ezali bolingo eza komikitisa yango wana yebisaki te soki bokobondelaka kolobaloba makambo ebele te kosenga makambo ebele epai na tata te po ete ayebi deja makambo eza na mitema na bino bozala nde na bolingo bozala nde ntango nyonso na makambo ya malamu mabanzo ya malamu baproje ya malamu po ete esika bozali na bizaleli wana bonzambe ezali kati na bino nyonso bokosenga epai na tata na kombo na ngai bokozwa yango.
liloba nzambe za libombami kati na makomi masatu na mukanda bakolose kuna molimo mosatu ezali koloba te makambo mabombamaki kala oyo nzambe abombaki kala apesi yango epai na balingaka ye na bakolite alobi nini makambo oyo matoi mayokaki te oyo miso mamonaki te oyo makambo makotaki na motema na moto te nzambe abimisi yango mpo ya bao alingaka ye. Alors soki botali malamu liloba na nzambe ndenge ekoteama na mokili ezali liloba ya nzambe te eyi maloba ya nzambe mpo bakamati masapo ya mokili batikati nzokande nzambe alobaki te mobeko oyo moto abakisa te alongola te bolanda kaka yango ndenge wana bazoteya bazo basola liloba ya nzambe me soki olandi na bosembo liloba wana bazwi yango na mosuni makomi mayebisi te likomi to mosuni ebomaka me molimo nde epesaka lobiko. Vient de Dieu. Boete. Udana kubotama soki yawa poni mututete. Un jour la kokoma boye ayapi kuzala sikate. Melikula yawa poni. Ndenge sasa epi makambo mingi zaliko na kati na bino ndenge Kristo alobina kati na te. Bakonzi ya libota. Papa wa mukonzi munene yawa pona kiyo. Poto dirige pe libota na yo na bosembo. Poto dirige pe bana na yo na bosembo. Chef de famille, pour te diriger, bana na kimia, bana pe, bolinga pe chef de famille, bana pe, bolinga tata, bana pe, bolinga mama, pour te migi bazayawa, na ba parents da bango bitumba, na ba parents tata aboti, akolisi, okome mukolo, papa ndoki, ke ba, wana désobéissance totale ba tata oya boti yokoti amonde pasi. Aussi à Coli, au comité de la classe féminine, au début qu'on va français, papa est pour français, maman est bien français, maman donc. Et là, Mokili, jusqu'où? Koto sa bokozi. Moto na kati na bino na libota. Moko ya libota azali wa bota mayamu. Ase mokozi na bonye fakola na lesima. Koto sa, obéissez.
tobotosi te yo na bible yo na bajeune yo na baretraite mais rien ozosalela komongo te po otosi grand te otosi grande sœur te otosi oyo aza libosolo te ande mokonzi boye te na bokonzi meme bamosusu bazalaka na bamboka kuna oyo nyonso établir na voie ya Dieu ezali mokano na nzambe mpo la voix du peuple c'est la voix de Dieu oyo bato basi akangi ndenge mpe yawe alobi soki yawe alobaki te jamais moko akokoseleve na nguya na ye ndenge bao nyonso nkola azotombola meme na kati na mabota na bino meme na kati na basosiete moto azali kosala na société responsable na ye amonaka ye pamba keba quel que soit yo nde oleki oyebi te que un jour yawe akokitisa yo nyonso azali liboso mpona kodirige kristu moto aétablir koluka nano lolaka euta na likolo te mpo eloba na likolo ke ngai nde moto atie oyo non kaka ndenge moto asi avandi na kiti na ye respect total meme mbongo wana ezozala kati na mokili eye nde mokano na nzambe tout changement eye nde volonté na ye na mokano na moto eloko moko eyebi kosalema te amen eloko moko eyebi kosalema te na volonté na moto personnel ye moko non c'est Dieu qui agit en tout na nyonso meme oyo bazali kuna na bamboka tosa responsable nyonso soki bato na mokili balingaka oyo nyonso nkola tie liboso mpe soki bato na mokili bazali kobanga nzambe bakoalege tashe epai moto azali responsable akozala na pasi te mpo mobango na nzambe ye liboso na boyo bazali nsima papa mama oboti bana na yo 10 bana nyonso olo basala boye basali kende lala alali tambola atambola kende osengana nyongo akei ekozala esengo te bana wana ntango wana pasi nini ekozala mpona kopesa ntango mwana na souffrance okotala na asengi te motema ya moboti mwana nanga lokola tosanga okende ti mboka boye okende ti po voilà po bato bakoma na poto ya polémique voilà oyo bazali papa yo zoni okutengana na poto te yo likolo oza na mbongo peut-être nyonso ambi kristu nayemi boyo baza na libanda oyo te yawe aétablir bakonzi na mokili bakonzi ya liloba na nzambe bakonzi ya mokili bazali bakonzi ya liloba na nzambe bazali mais oyo apesi mpona kokamba libota mpona kokamba mboka aza se na lukumu na ye soki moto atosi yango te antuka ata kosambelaka ata kosala nyonso ata kokendeki wapi sanza momba un an jamais na respect devant Dieu te na botosi epai na yawe nzambe tata te oyo nyonso akomi sokisaka mais soki bato lokola ndenge kozosambela boyo bitumba eza te koswana eza te koyiba eza te konyokolana eza te mais na mokonzi akovanda na sai na kiti mpe avandi mpe botamboli na ndenge ya bose mpe mboka mpe tombwani mikaka mpasi ewutaka na boba biso te oyo te non yo olingi nani moto nyonso asekela oyo nyonso omoni nde nzambe tata nde ye wana bolukaka nzambe wapi na bandako na nzambe nzambe aza na eglise oyo na eglise bobangi oke kuna na kaisala mitomboli ke ngai nasambelaka ngai naza mondimi ngai naza paster ngai naza boyiboyi non misokisa mikitisa yango wana yawe alobaki te oyo ya kotosa malako na ye kolongola te kobakisa te ni ajoute ni retranchement na voie ya sali na voie ndenge biblia elobi ndenge elakisi ndenge bakomi kuna na bible mpo bible elobi te me bible ekomami na makomi masantu ekomamaki ota kotosa lolenge wana na eloko moko epi kosenga epai na yawe te oyo nyonso
supire kozala motema na yawe asa akokisi kopele bongo wana demande moko conformité devant Dieu te poza mwana ne ozotosa ye otosa mpe bo nyonso ozali komona ozotosa mpe bo baasima na yo otosa mpe bo baa liboso na yo sans kopona sans koboya boyi kolinga boyi monde entier boyisi bandeko boye te oyo balukaka mosusu oyo bazotalaka te oyo te ngai oyo kuna non eza erreur bana nzambe bokambama na erreur te bokambama na nguya ya molimo mosantu soki bozali kokambama na molimo bokozala na facilité ya kotambolisa libota oyo yawe aponi mboka eza mboka abilaka eza bien la prophétie kuna na kati na makomi masantu oyo pays nation redoutable il écrase tout sur son passage esika bande na bango pote mboka wana eza mboka etombolami oyo eza coupé par de fleuves au-delà de fleuve de l'Éthiopie au-delà de l'Éthiopie mais eza passage kati na makomi masantu oyo yawe alakelaki mboka oyo les gens ne savent pas oui bakonzi mpe ya mangomba soki nkolo asadresse mingi mpona yango bamessage kozalaka mingi bo baza baprofete baza se mingi mais il y a de faux et il y a de vrais mais bozala na discernement mais nazalaka faux koboya nzoto na ete mais au moins maloba soki azoloba oyo ndangi oyo ya mabe oui discerner rejeter ce qui est mauvais retenez ce qui est bon boye te na boyo bazali kosalela yawe soki batambolisi liloba na ndenge ya molimo ya koyela na mosuni te na mokonzi ya lingomba mercedes misato etandami bandako mitano etandami ya minene ya moke te mpo moto na nzambe avandaka na biloko oyo eza bien bati non les hommes de Dieu ont beaucoup souffert basali na nzambe na mokomi masantu bamonaki mpasi moko azalaki honore te bo baya kozala honoré on ne sait pas bato na mangomba te mais sengeli liloba na yawe nzambe tata balongola te babakisa te amen po te liloba na yawe nzambe tata ezali mpe kozala se il ne changement te variation moko te que monde évolue liloba mpe évolue non yawe aevoliaka te azalisaki kaka ndenge amizalisaki ndenge mpe akozala ti seko ebongo évolution ya liloba wapi évolution ya liloba motema na moko ndenge ozali kobangela nzambe na yo eske oza kopesa tâche facile na boyo baza kodirige yo bamama ezala bambuta mutu bokotosa mpenza libota ndenge obotamaki na kati na yango bokotosa mpe mboka ndenge obotami na kati na yango bokotosa mpe baninga mosusu ndenge bozali komona na bilongi ndenge bozali mpe kor imezabe ndenge moko yango wana bozo koyembaka nzembe tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les seaux car c'était immolé loyembo wana eza na kati na makomi te cantique nouveau te elobi nini Il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre les livres et d'ouvrir les seaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toutes nations. bayembi luyembo na sika obongi na kokamata mokanda yango mpe na kokangola bilembo na yango mpo ete obomami mpe na makila na yo osikuli mpo na nzambe batu na mokili nyonso na minoko nyonso na bibolo nyonso na mabota nyonso adressé na nation moko nyonso boyese ndenge mo soki bolingo na yawe ezali moko aloba teke ngai aza mboka boye ngai aza motu boye ngai aza ekolo boye ngai aza tribu boye ngai monoko na nga boye nyonso
ekozalisa mabe ya moto nyonso yango liloba ye mpo na monde entier. Et il chantait un cantique nouveau devant le trône, le sambo qui sont les parfums et les prières des saints. Oh ezalaki na likolo prière de yango wana yawa kitisi yango sasa ipi po teyembama ndenge ezalaki na likolo ndenge babete mokano na ye salema na se lokola na likolo losambo ya likolo ndenge moko na oyo ya se ndenge moko changement te ke kuna mosusu kuna ndenge mosusu non ezali oyo balobi mpona soit mpona bapaya banzambe ya bapaya bapaya ya bato te mponi ya pene étranger meme awa étranger moko azalaka te nyonso aza mwana na nzambe mopaya moko azalaka te ndenge bisika mosusu ale bapaya batelema ma non nyonso abotami mpe mokolo moko wana kaka ndenge wana mpe asi akokoma mwana na nzambe nani aboti bana na ye bon nouveau né lokola abotami ale bakomi na réunion alibota ale nouveau né atelema mais non basi ayamba ye banda abotami asi étranger te mais Salomon yazwaki bokonzi ya tata na ye te nde azwi bokonzi ake kotonga baolie ya banzambe ya bapaya ya des églises oyo ya bapaya ko bateka église oyo ya bamboka boye ya bikolo boye église oyo mutu ya mokili mokolo mokili oyo satan apikami na mokili oyo azali kodirige aza kokamba bato na ye soki libota bakoki koyeba discernement mpe distinction na yango ndenge mabota mazali konyokola mapona losambo. Oui, peuple congolais alingi liloba yoka mwa lisapo ne elakiseli o kristo alobaki alakisi mpe ayebisi na bato na ye te nzete oyo ekonami yawe aloni nzete na ye na mboka moko me nzete yango ezokokola eyi na parence na eloko moko ya mokili te me eza na bafruit moko delicieux me nzete yango racine nango eza transparent nzete yango nkasa nango vous pouvez lire signification nyonso discernement nyonso ya bible ya na molimo wana na mosuni te nzete yango eza nulle part me atia yango place moko me yoka nde bato bayaki yawe atambusi ndeko na bino abikende na otala nzete na mboka oyo ta mosu okozwa mbuma ya malamu olia akende akuta bapamplemousse nyonso olia ezala rond ekomi plat. Et comme plat, comment manger cela?
représentant légal, résident sur Anunga 3B Matete. Kako monae, pana eviete. Yaloondo Afoka. Akievo Frank. Safala Pilingi. Kwilu Gili. Vu le décret loi 02 du 27 mai 97 portant nomination du premier gouvernement de transition de la Troisième République démocratique du Congo. Vu la loi 071-012 du 31 décembre 71 réglementant l'exercice du culte aux aïeux tel que modifié complété par l'ordonnance loi 072 79 02 33 janvier 79. Spécialement à son article 10, nous avons requis ce qui suit. Par monsieur et mademoiselle Konde, monsieur Kondempolo, représentant légal de l'église Lobali Nzambe, résident sur le Chikou 20, commune Lemba, quartier Salongo, et ainsi que monsieur Walandombo, pasteur titulaire de l'église. Au terme des enquêtes menées, nous avons compté ce qui suit. Dénomination, l'église Lobali Nzambe, siège du Chikou, siège administratif du Chikou, date de création 25-1-96, date d'installation 012-1 012-97. 8 poursuivis, évangélisation, nombre approbatif de fidèles, plus ou moins 1000. Je suis sûr que la prophétie, mais que c'est concrétisé par ceux qui le au Kende, Moussalapé et au Salama. Rayon d'action commune de Limba. Avis de l'enquêteur favorable. Tout ça pour remettre une autorisation d'installation et culte en fonction, ce qui se réfère à Romains 13. Là, on nous dit que tout homme soit soumis à l'autorité établie. Les autorités sont établies par Dieu. Donc, vous devez vous soumettre à l'autorité. C'est comme l'Église aussi. C'est soumis à l'autorité. Parce que Paul, il y a un passage biblique a persécuté l'Église en Zambé. Avant Zambé, il y a un Zambé. Mais il y a un peu de l'État. Pour l'État, l'Église, l'État signe une ordonnance qui est libéralisée. Donc, dans la République Oyo, bakonzo bakenda bawi batu bakenda me batu mikanda itikala. La retourna plus de baka l'église ali sauter la plus démocratique retourna. Église bondimi to pesa représentant les gars na bilo mikanda ya pesa na pasteur ya Lingomba. Te vous avez dit ba doute so bondimi. Je suis signé Théophile Sandoukou, bourgmestre de la commune de Lemba. Atteste par rapport aux enquêtes menées par le service de développement commun de la commune de Lemba que l'église de Lobayanzambe, située sur 20 le Chikou, quartier Salongo, dans la commune de Lemba, de professer la religion d'aucun pratique contraire à la loi. Par conséquent, j'autorise cette église de faire son évangélisation dans ma commune, suivant la loi 071-012 du 31 décembre 97. Et au PVPI, quand on a décembre, tu peux se venir Mikandang. Réglementant l'exercice du culte aux aïeux. Fait à Kinshasa le 3 décembre 97. Théophile Sandoukou, bourgmestre de la commune. Révérend Condé, en vertu du pouvoir qui nous sont conférés, je vous remets cette autorisation de culte devant ton assemblée valablement. Mais cette autorisation n'est pas une propriété pour vous, c'est la propriété de l'Église. Dites, on vous appelle ici prophète, quand vous déviez, vous sortez dans cette porte, vous laissez les documents ici, l'autre viendra pour continuer le travail. Nous avons une propriété à connaître. Ce qui nous a fait vision de Jacob, donc après ça qui est vision, mais ce qui a dévié la vision, abîmé.
fois mingi pe babebisaki me nzambe aza kosoka na bango soki obebisi obimi otiki mikanda awa oyo akoya nsima akontinue na mosala azopesa yo mikanda officiellement liboso ya église oyo akonteste mbala moko tobongisi makambo me na bandi esika bana nzambe bazali contestation ezalaka te epuis mpe division mpe ezalaka tozalaka contre demo ya division soki toyerobi o naye kosala mokanda liloba ya nzambe bis nakoloba nozonga na lushiku 20 boko na oyokana batya yo maboko bongo oya mpa na nga napesa yo mikanda donc tokabwanaka te azwi ya ye diplôme apesa mpe na oyo alandi mpo asala ye mosala nayebi ete kolo nanga